Coucou mes abonnés, je vous aime tout le monde, c'est Dorcas Sebolo Coco, Moutuel Arbino Basango, ouais, bah vrai Basango, donc, oh yo, lelo toyo kolobela, oh etali bongo, dinanda la douce, si la masiala, uxile pechanga. Donc, na Sarah Masiala, oh bozo mona bilili, bah bebani, donc, dégâts, bah soit qui na anniversaire, il y a tendresse, tendresse fimo ka sera théâtre pas sans souci ba uti vraiment ko swana bakutana ki kuna dina nana sila ba swani makasi moko pas possible donc to éviter eloko bazo welela c'est que comme nango sous likambu ya pelte et comme peut-être likambu ya jalousie parce que balobi ba fille à théâtre belé bazo jalouser si la bisalu à partir ya chaîne ye ne chaîne eza ko avancer chaîne eza ko mata est-ce que ça vrai ya solo to moi puis ba chroniqueuse mususu ba komi ko côté la ko finga si la à cause ya dinana est-ce que ça dinana mutu aza ko futa bango po ba finga si la en tout cas Dorcas boloko ko azana pona bino dans la bino ba recherche na ko memela bino lisusu vérité c'est aussi réellement que dinana aza ko futa ba chroniqueuse pour ba fingela ye si la parce que le si la bimi mutu mabe et akabarate az orgueilleuse mama rambe bemi belé par rapport à Xil na si la c'est mieux vendre na yona si la qui Xil peut vendre Xil qui si la za fimoro jalouse ok la baninga zuwa mama kambe bimi ebele à propos ya affaire oyo ya dinana esila et Sarah Masala et Xila peshanga batu bafingi Xil balobi ye muteko kabula dinana na sila ya kota kisongi entre bango batu mususu baza ko condamner dinana parce qu'elle s'est confiée qui peut trop na sila akuma qui tout le temps sila et donc n'a vraiment na information et belé temps eza mukie tokomi butu